Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, salut. Bonjour, bonsoir. Eko dépend de la air, beaucoup yamba vidéo Nabiso. Nabanda kunabino, naba poste téléviseur, nabino, voilà. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. On va toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Kota aimer partager. Ceux qui aiment la liboso s'abonner. Et vous ça vraiment biso bien makasi. Voilà. Famille Libota Shalom, depuis Shalom, bah bonjour, bah bonsoir. Et qu'on dépend de kaka na air beaucoup yamba sous vidéo na biso. Bah bon début à week-end na bino nyonso, balandi à BBC. Voilà. Wow. Famille Libota biso nyonso toyebi toza na filme o tozo tala, tozo landa na Belle Vie télévision. Na titre ya The Dog. To bandaki yango lobi. Lobi zaki premier épisode de Tolandaki. Alors, dans le premier épisode, je crois, dans ça qui déjà moi promotion qui déjà, il y a premier épisode, toujours retrouver, toujours apprendre que Belvina, maman étoile, baza yaya na leki, ba parents na bango ba kufa, mais batiki la bango lopango. Na lopango wana yaya oyo eza mama étoile amemi mobali na ye oyo eza papa JR. Belle Vie pe na ngambu na ye amemi pe mobali ne na kati ya ndako wana oyo eza nani eza Vini. Mais na Vini omona keno Vini aza pourte ndenge avandi na ndako ya na lopango ya mwasi na ye oyo eza Belle Vie. Mais papa JR amonani déjà keno aza mutu moko ya intérêt. Alors, nangambu ya tableau ya papa JR na mama étoile, ya Belle Vie na Vini, tozo mona déjà que non mbutu za makasi na kati ya lopango wana et papa JR déjà abandi ko solliciter, abandi ko kotisa déjà mama étoile esprit ya koloba nini bateka lopango. Na kati ya ndako wana na kati ya lopango wana donc boyokani eza te. Tiraillement eza makasi entre les deux sœurs. Sikoyo tokoyeba ou encore toko découvrir nani aza promoteur ya dispute ya yaya na leki o eza étoile na Belle Vie parce que ba omona na keno boyokani eza te. Tiraillement lobi ngai oyo oyo azolobela mobali na ye o bazolobela mobali na ye. C'est-à-dire que non lien wana ya makila donc division moko ekoti entre yaya na leki. Yango na nazo senga bandeko bozala ebele wana poto découvrir nani aza promoteur ya dispute ya Belle Vie na étoile. Nani aza mabe, nani oyo asali keno famille ekabwana bandeko bakabwana. Eza mibali na bango ngana bino toyebi te. Yango nazoloba keno tozala ebele wana poto tukende ko découvrir. Soki tolobi tokende bandeko nazoka mwata boyebi mama BBC. Pour bato mosusu mpona comprendre le film eza problème. Au moins na privé babengi mama BBC place na comprendre ki te eza nde nini. Yango botika na loba na mwa moke après na kota na be ya lisolo nanga. Je crois bomoni photo ya miniature, bomoni pe titre nanga, c'est-à-dire que non makambo ezali. Na monde ba artiste il y a la méchant. Na monde ba artiste bazar trop méchant. Alors donc siko na ngamba papa Turbo, papa Serge na Paco, tout le monde bango baza na corps du Christ. Na corps du Christ wana oyo aza titulaire eza pasteur Turbo et papa Turbo. Oyo
ami bengi prophète eza nani eza papa Serge, c'est-à-dire que non na ngambo ya corps du Christ tozomona déjà que non mutu ekozala na ngambo nani ya papa Serge. Papa Serge akosala ba dégâts. Papa Serge akosala ba dégâts. Alors titre na biso eza des dogs o balobi les chiens, c'est-à-dire les chiens wana tozala ebele wana po tokende kodécouvrir mbwa akokota quand na film et puis musala na ye ou encore titre wana ya mbwa akosala nini na kati ya film oyo. Bozolanda bandeko, mbwa bakodélivre ye, mbwa akosala nini. Donc tokende to découvrir titre na biso ya des dogs parce que tomoni pe tegra na affiche mais premier épisode na premier épisode azalaki te. Alors na affiche ya film na biso des dogs tozomona tegra lisu na ye moko eza déjà on dirait ya ndoki, on dirait ya mbwa. Alors tozala wana ebele tokende ko découvrir nakoki kobanda kokadisa ebele te parce que toyebi ndenge Belleville akumbelaka biso yango wana nazosenga famille libota toyebi que non distraction eza makasi sur les réseaux sociaux, toyebi bien que non ata bakoya na kombo ya Belleville na ndenge nyonso ya sika eza te. Là vraiment il faut nayebisa bino nyonso o bakoya nango ya sika eza te, comme pour vous dire que non tokende wana toki otala film, focus na film tokende ko découvrir bandeko. Ceux qui tolobi boyebi mbwa na spiritualité azalaka na ba définition si pas 2 3. Mbwa azalaka na signification moko spirituelle na spirituel. Mbwa azalaka ce que ozolota mingi mbwa et que la sorcellerie à part la sorcellerie et nini kindumba nini lisusu. Et puis bandoki ba utilisaka totem ya bandoki mususu totem na bango ezalaka mbwa. Alors neti nga mama BBC na olinga na découvrir nini ekozala na kati ya film on a titre ya des dogs. Na spiritualité déjà mbwa azalaka na signification ya bien te. Wana toyebi oki ozala ozolota mbwa mingi ta musu ezala kindumba. Mbwa na spiritualité pe ezalaka kindumba soki eleki bandoki ba utilisaka pe elongi ya mbwa mingi azalaka pe totem. Uzolanda. Alors mbwa azalaka au moins na 2-3 significations sur la spiritualité parce que na kati ya film oyo des dogs tomoni na ngambo oyo eza spiritualité ya corps du Christ eza ngambo eza papa Turbo, papa Serge na nani na Paco. Alors tokende ko découvrir les solos eza wana ya des dogs. Côté ya mama top bana na ye eza mukanya na dada. Bango penza lobi bafongola ki biso penza rôle na bango te. Alors peut-être lelo na deuxième épisode nde tokoyeba. Alors tozala ebele wana po tokende ko découvrir toyeba bitumba oyo ya mama Étoile na Belleville eza nini. Parce que ye vini alingi na ye kovanda na ndako na lopango ya mwasi te, ya famille ya mwasi te. Azana bezo baluka ndaku bêtise eleki wana. Alors mama Étoile soki akoteka lopango yenda kotelengana. Surtout soki nde Belleville nde anourissaka bango aliesaka bango na ndako wana yenda kotelengana parce que papa JR après avoir peut-être koteka lopango soki bakoteka lopango wana je pense que non et aussi là entre yena Étoile ozomona. Alors comme pour dire que non Étoile a kozonga mutu peut-être na suka parce que Étoile déjà monani déjà elle est plus intoxiquée par mobali nae, plus intoxiquée na mabe na mobali nae mibali. Alors c'est au moins ça la grande famille na kangi na moi parenthèse na biso ya film ya promotion na biso ya film et tozotala na Belleville télévision na titre ya des dogs. Biso toza wana pour la promotion lorsque tokoya au Belleville tozwa tempe ya promotion et ça bien. Voilà. La grande famille bokota bo aimer bo partager na zo mwa bino ta mwa muke ya to solo na du solo eza.
Et biso nyonso toyebi ke non mama Marie-Hélène aza na matanga nani akufi mwana na ye Délice oyo balobi abelaki penza te, c'était juste 2 jours il y a fièvre et la fille elle est partie. Mes condoléances sous na maman Marie-Hélène, mes condoléances na artiste nyonso bazo compatir na maman Marie-Hélène et famille libota biso nyonso toyebi ke non tozo compatir na maman Marie-Hélène. Pourquoi na eko sala analyse nanga bomoni na tie photo ya maman Marie-Hélène, la pauvre Délice oyo atiki biso pe à son âme et na maman mosusuana. Bandeko de bouche à l'ordre, de bouche à l'oreille, je crois, le même jour ou encore le lendemain nango après koyoka sango ya liwa. Toyoka ki bambutu mbutu moko boye bandeko bima. De bouche à l'oreille kandenge zalaka imataki kitaki. Na analyse nanga onga na salaki na émission na salaki na yaki déjà ko boire keloko moko ya koloba bandeko tozala batu. Eza momate Maman Marie-Hélène azala muta polémique te asalaka musala na ye esili soki tokomona ba bêtise ekomi kobima na sima ya matanga oyo c'est dommage, c'est vraiment dommage. À notre grande surprise on nous a encore appris que non mwana Délice aza mwana mama aza mwana mama Marie-Hélène te donc aza mwana donc le non maman Marie-Hélène aza maman mobokoli. Maintenant maman ya mwana abimi. Je me suis demandé nalobi maman est-ce que ça na souci à mwana na yo? Est-ce que zaki maman mwana zana na morgue? Maman bandi ko ça la sortie médiatique. Je me demande la dame ou encore maman biologique qui a Délice, elle est intoxiquée par qui? Est-ce que à agir bien, réseaux sociaux au Sabato? Tout l'andara no biso nyonso na bino, comme ça, en zonge la bino. Ngai mama Arlette Muswalo, mama Délice Engondo Bongenya Eyenga. Naza na pasi mingi na motema nauti kokufela mwana na ngai na âge ya 28 ans. Délice aza mwana na ngai ya mibale. Naboti bango misato. Nazali mwasi ya apôtre Jean-Robert Engondo. Naboti bandeko alobi aza mwasi ya apôtre toyebi te bazalaka to bazalaka te. To continue Ngai mama Arlette Muswalo, mama Délice Engondo Bongenya Eyenga. Naza na pasi mingi na motema nauti kokufela mwana na ngai na âge ya 28 ans. Délice aza mwana na ngai ya mibale. Naboti bango misato. Nazali mwasi ya apôtre Jean-Robert Engondo. Naboti na ye bana misato. Naboti na ye Dani Engondo. Naboti Délice Engondo. Na ye pe kobota Dota Engondo. Nabotaka Délice un certain le 30 na 12h45. Délice a kokufa le 20 octobre 2024 dans l'hôpital à Sébico. Mais Délice a béli pensé. À ça qui juste fièvre moka vendredi na pourquoi aller là mutu passe. Peut-être que na ye dans l'hôpital a qui premier soin parce que n'a biso examen à tongo. Mbula oye beti samedi à le 20 octobre. C'est na Délice na hôpital. Tokomi kuna balobi na ngate ezali suka na bango ya mato kendeki na là tokomi kuna Délice abandai koloba te. Délice abandai ka kolela azoloba te azaka kosagite musapika likolo azolakisa me alobaki eloko te juste nangaka na yebisa mokili bato bayebi nga na bao bayebi ngai te nga mama Délice yeyo nga naboti mwana na ngai le 30 juin 1996 naboti ye na hôpital ya Croix-Rouge na Barumbu ngai nde nabotaki Délice nazalaki na posa koleka koya komimonisa te me naye kaka
mpo mokili boyebake nga naza mama Delise. Delise akufi atikeli ngai mwana moko ya mobali na age ya 4 ans. Eloko ya ngai nayebisaka yango wana naza makamso ya koloba te, naye kolukelo mosu te, nayeka juste mpo nayebisa bato bayebake ngai eyo mama ya mwana, ngai eyo naponi mwana na ngai, naza na bomoi, naza envi, nakufa te pe nakokufa te, nazali wana ndenge nzambe atiki nga ntina mokolo oyo akosepela kolongola nga na se na moi. Merci mingi ngai mama Arlette Muswalu, ngai wana mama Delise, mama Dan, mama Dota, koko ya Emmanuel. Merci. La grande famille, je crois, Bolandi, maman, et ça lui passe, et ça lui passe, intoxiqué. Tozo kapé, ba voix o ezokota libanda, ezokota, o ezolobake non, yonde mama ya Delise, yonde mama ya Delise. Je ne pense pas que non, bazo ele la moine na maman Marie-Hélène, hein? Je ne pense pas. Maman Marie-Hélène pe abimité pour na kolobake non boye boye. Soki mokili to kolobake non, maman Marie-Hélène parce que biso nyonso to sala ki ba analyse to yebi kaka ke non mwana za maman Marie-Hélène. Pourquoi to lobi ke non mwana za maman Marie-Hélène? Ou encore pourquoi bango bayoki mutema pasi? C'est parce que maman Marie-Hélène c'est une personne publique. Je ne pense pas que non ce qui maman Marie-Hélène azaki personne publique alingaka bima maman azaki mutu moko alinga bima te. C'est parce que maman Marie-Hélène c'est une personne publique, aza artiste comédienne. Nde buzoba o ilingi olatai. Ce qui maman Marie-Hélène azalaka personne publique te, ilinga oleka nango na sukuli selinga pe oyokana te. Maintenant wana ndisiko oyeba mutema mabe ya bato. Ce qui n'est pas maman bébé c'est na koyana kolobake non, maman Marie-Hélène a koufeli mwana. C'est parce que aza maman maman mobokoli, elle est aussi automatiquement la maman de la fille. Parce que maman Marie-Hélène azo se retrouver présentement na papa ya mwana ndako moko. Mutema pasi et sali bandeko kaka po ezui en pleurs ya koloba maman Marie-Hélène a koufeli mwana na ye ya liboso. Ce qui tolobi tozo sala analyse. Tozo sala analyse, tozo la bato, tozo réfléchir. Parce que esalem eyoka di penza ke non, maman Marie-Hélène a koufeli mwana na ya liboso. Ezui penza en pleurs. Parce que mutema pasi ya nini, oyo mama azangi atako ko réfléchir ya koloba ke non. Namoni mabe place wana te. Boweleli mwana. Je ne pense pas. Mais la dame, batu ba conseiller yo basali yo mabe mingi, batindio na mabe makasi, bapakoli yo buzoba. On n'a pas ce temps ya koyeba. Toza na temps wana ya koyeba te. Ya koyeba ke non, yonde maman Marie. Donc obima, oyo bimi, c'est parce que ezui en pleurs. Maman Marie-Hélène a mati ba miniature na mwana na Delise. Boyoki yango mutema pasi. Siko tango bobimi boy. Bobimi par rapport à quoi? Ya mbongo boyoka ki keno bazo pesa maman Marie-Hélène, bobimi par rapport ya nini? Mais communauté, boyebi keno parfois ça mwanga elekelanga makasi communauté na biso. Oboti bana misato. Mwana na yo ya mibale yo na kufi. Mais tu prends ton temps ya kobima po ya kolobanga nde mama mwana mwanga de mama ya Delise. Oyoki keno gouvernement ezobimisa mbongo elingi opesa mama Marie-Hélène po bima mbango to deni. Boza na ba père spirituel te botuna ta. Non. Maman to sali nini? Il fallait nous réfléchir, au raisonner, au lobakenon. Il fallait au raisonner, au lobakenon. Ce qui est en pleurs bongo ya kolobakenon, moi naza moi na maman. C'est parce que maman Marie-Hélène naza personne publique. Est-ce que vous comment qui na niveau ko réfléchir et lokwana? Maman Marie-Hélène mobali naï apôtre akoufeli mobali, akoufeli mwana pardon. Automatiquement, ezui mobali, ezui maman Marie-Hélène.
siko pourquoi kobima na niveau moko boye on dirait bazweli yo mwana na simaliwa ya mwana enveloppe moko ezobima oya mbangu ko se porter garant obima oloba kino ngande mama ngande mwana ngande mama ya nani ya Delise. Mais non, ça ne se passe pas comme ça, maman. Bande ko bo partager. Bo partager. Boyebi ke nos communautés na biso ça na problème moko sérieux. Ce qui est en plaire, c'est parce que maman Marie-Hélène aza nani. C'est parce que maman Marie-Hélène aza personne publique. Yango e mati na ba miniature bongo. Yokani si kao eza kaya liboso na sa moyo. Eza kaya liboso na sa moyo. Eza laka. Ele kaka pe suba. Ele kaka na cesse parce que batona baza ba personne publique. Supposons que non, peut-être artiste et comédien, ça la cotisation. Yokani si cotisation na ba opesa nani. Ba opesa te ba opesa ndi maman Marie-Hélène parce que yenda za collègue. Si réellement obimi oyoki peut-être ba cotisation za ba oninga ba pesa maman Marie-Hélène. Non, tout solo la grande famille. Tout solo la grande famille. Si aujourd'hui ba comédien va se porter garant. Toi tu crois que non bon on ba ya opesa te. Ba opesa te. Si réellement obimi po yo qui peut-être cotisation moko zo salema na ngambo ya peut-être ya connaissance à maman Marie-Hélène. Non, toujours réfléchir hein. Ce qui vraiment oyo qui ango ya golobi que non na kende ko sala ngombango ou encore na boule que non ceux qui bazo sala cotisation ba sala cotisation ana te parce que maman na aza maman mwana te. Mais non. Est-ce que c'est aussi les moments? C'est aussi les moments où tu as perdu une fille de 28 ans. Une fille de 28 ans. Fleur d'âge. Mais tu te permets à Kobima. Ou à Kobantako. Bukaba polémique moko boy. Babilo kwango zoloba. C'est comme si ba tchaki yo oloba. Parce que ba komi ko tindika maloba mususu oloba. Na eko lukalika mususu te na eka parce que moni ba miniature et memi et donc ba miniature et Mathieu Kiti donc ba tout ba panzi soit disant que non maman Marie-Hélène a koufeli mwana. Oui. Ce qui comme matandenge Mathieu wana ndenge keke no sangwe keke no maman Marie-Hélène de maman biologique ya mwana na yo. C'est-à-dire que c'est parce que maman Marie-Hélène a star. Ndeke ndenge ke wana. Ah ba maman bulu kakape kimia ko. Pour kaka kimia bo sala ba makamu susu bo zela te même pas ya kozela ke non batu banani oh posé oyo soko tali na vidéo oyo il y a personne à sepeli na sortie médiatique ya maman oyo tokende sikoyo to sala nini n'importe quoi tatuka mbadi mama ya mwana eza oyo abokoliye mama cotisation na biso tukopesa ye mama Marie-Hélène fallait ovanda kimia nani apesi yo idée oyo boyo kasiko nani apesi ye conseil oyo vraiment c'est ridicule hein? C'est ridicule ba mauvaise conseillère à côté yo kaningi bazolo bakama bewana yoka mutu mususu alobi mama yo nde olie mwana na yo. Ce n'est pas possible. Courage oyo ozui wapi. Courage oyo ozui wapi. Donc ayoki likambo ya cotisation to ndenge nini. Kaka ndenge na uchi koloba makambo enveloppe. La majorité des personnes bazoloba yango. Mwana akufi doko bokomi kowelela nde mwana ya kokufa. Lorsque azaki vivante bowelela kinaye. Maintenant bandeko to solola. To solola nanu. Boweleli mwana na maman Marie-Hélène, je ne pense pas. Lorsque la fille elle était vivante. Nde to peut-être to ngeto mona keno obimi oye koloba. Mwana na ngande mama ya mwana oyo, ngande mama ya mwana oyo. Lorsqu'elle était vivante, il ngozala na sang. Mais non pas moi na kufindo ya kobima o lo bakino ngande mwana mama o mwana ngande mama ya Delise. Mais non. Mais non. Ele kaka boete bana nyango ba conseiller o mabebo e mama. Na soki apôtre ngo façon zo loba, c'est comme si pe boza relation na apôtre ngo.
na apôtre yango mpe aosepela te soki mpe apôtre yango aboyaki aza na raison koboya yo parce que boye yango te banani bapesi yo ide oyo mama soki bokolinga bointoxike bato na baide moko boye na bamakambo na bino oyo bino moko boza nango na mitu mais dommage neti nga na minute oyo na kopesa nango soki mpe apôtre aboya yo na raison boye mpenza bozowelela mwana oyo akufi naoki oloba kutu te bowela parce que mama Marie Hélène aweleli na ye mutu te bamaloba oyo basortie médiatique oyo elingi ozala bien lorsque ta fille elle était vivante et non pas mwana akufi nde oza koloba on dirait je sais pas bozo réfléchir ndenge nini la grande famille aimer partager bandeko nga likambo elekeli nga makasi oyoki Denise yango azwi promotion Maman Marie-Hélène a se porter garant pour peut-être nayebi te. Non. Et ça mutu ya kufi. Mutu ya kufi mama courage ozwi yango wapi. Courage ewuti wapi mama. Banani bazo conseiller mabe boy. Na monde lelo moi na 28 ans. Atika yo na flair d'âge. Oso sala ba sortie médiatique ya koloba babiloko moko boy on dirait so pendenge nini. Bazwaye bembe ba ko tikela yo vivre na eseko to ndenge nini. Parce que sortie médiatique on ngana moni yango eza na sens te. Elinga ozala sens soki mwana na yo azaki vivante. Sikoyo Maman Marie-Hélène azoboya peut-être que non mwana kende pa na yo te. Ou encore Maman Marie-Hélène azo se porter garant ya kolobanga mwana aza mwana na ngai. Lorsque peut-être la fille elle était vivante. Mwana sa kufi ozo ya kobima. Ozangi mawa. La grande famille. Boyebi keno likambo elekilinga. Soki cotisation et salema na connaissance à Maman Marie-Hélène. Maman attends-toi que non nani enveloppe que pas Maman Marie-Hélène. Soki yango nde bimisi yo oya ko sala oya ko informer batu que non yo noza maman biologique. Franchement nga nazo mona place bako soki batu bako betelo maboko non. Basungi yo te basopi yo lisusu. C'est comme si on me lisusu fungole ta porte moko mabe na bana na yo. Hey, Congolais, hey. Congolais, La pauvre accueilli atikelo na koko ololela nanu mwana na yo obandi ko ya kobima oyoki nini. Dites-vous que non ce qui sont et qui makasi bongo Maman Marie-Hélène aza star. Maman Marie-Hélène aza star. Ya mukepete. Ya mukepete. Wana maman na biso famille bota. Aza star. Soki bino bokoyoka mutema pasi ya ndenge batu bazolobela ke non mwana Maman Marie-Hélène. Eza quelque part eza na cadre ya respect. Eza na cadre ya respect. Dis-toi peut-être yo maman ozala quitté en vie. Mwana oyo azali kaka na Maman Marie-Hélène. Ingo ozala ndeni. Ingo sone ndengeni. Ingo sone kaka ke non mwana Maman Marie-Hélène. Soki batu mususu bakoya ko informer batu ke non maman na ye propre, maman biologique na akufa et koza vraiment na son makasité parce que tokomona ka Maman Marie-Hélène. Ngana lobaka toujours bino ba congolais tango bolinga ko bima. Bokotaka na ba paramètres na bino botali na les pour et les contre. Botali ba sort ya makambo bolingo sala. Je ne pense pas que nous apportons un peu de loko sali. Est-ce qu'on avait besoin à oya ko informer biso? Non, on n'avait pas besoin. Il fallait qu'à côté quand on a c'est que non, oh aza mwana Maman Marie-Hélène te, aza Maman Marie-Hélène aza Maman Mubokoli. It don't make sense. Wow. Wow. Vous êtes où là? Hein, Congolais, peuple congolais. Basala biso na matière nini. C'est comme si on a associé à moi dans côté.
boyoki mwana akomi soki député. Hein? Mwana kufi nde kokufa. Mawe ezangi bino na mitema. Mais dans la paix, tant peut-être si réellement, parce qu'il y a un temps qui ne confond, qui ne confond la recherche, qui non moi n'abandonne qu'on vende pas maman Marie-Hélène, toi n'abandonne vendre pas nayo. Non, dans un temps on a dit. Mais fort possible que non, moi n'en vende pas maman Marie-Hélène. Puis ça t'a respect à mon qui en a yakoloba que non. Ceux qui osent la cadence ça moi yote, maman Marie-Hélène d'Alingazo, 100% que non maman et moi n'ana. Oh my God. La grande famille, beau aimer, beau partager. Beau aimer, beau partager. Aimer partager la grande famille. Oh, mon Dieu. C'est que tu viens informer aux gens que maman Marie-Hélène a zambandana yo, to obimi pona osala nini, vraiment bandeko. Ah. Vous savez, parfois, bande Konga et les anga ba comportement musu na mona kango na basi musu bien na bato mokili. Il y a d'autres histoires. Au vandi na okara kimia. Est-ce qu'on avait besoin de tout yebayo? Si vous imaginez, dengo bimi. To sali siko nini. Omonite ke no yo moko ndo misambwisi. Maman. Il fallait to zela ke bakundeli ata yo mwana soki raja nezalaki na yo obimi yo ko babandeko merci na assistance na bino merci na ndenge bo compatir na biso ngai mama ya mwana boye eza kutu ata na sens te olobela yango il faut tika yango kaka ndenge ezokende kaka il faut kako bima na bilili. Ce qui pose un souci en mobile, tant osali onde osali boinde, ce que mobile yango akozongi so na ndako. Mais non, moko sam et ça et pesa na kanda. Famille Libota, toza na film na biso tozolanda na titre ya des dogs, le chant. Lobi total qui premier épisode. Na premier épisode wana tout le monde qui était gratté, tout le monde ba comédien non sont encore ba acteur non sont oyo bazo se retrouver dans film wana ba s'afficher qui lobi na premier épisode té. Alors to continuer sur ce côté la deuxième épisode to découvrir secret zanini, disolo zanini na kati ya titre ya film wana, disolo zanini na kati ya film wana. Alors, nous sommes là, toujours soutenir maman Marie-Hélène parce que, oh, Jésus, mon bali, le quoi, bah, il faut informer, que non, Aza, moi, n'a été, mais biso toujours reconnaître que non, ceux qui t'ont dit que non, Azar, bango, bah, il faut informer, biso, Aza, moi, na maman Marie-Hélène, biso, toujours compatir na maman Marie-Hélène, na c'est ma mobile ya maman Marie-Hélène. To mémé l'ango pe polémique, ya, to mémé l'ango pe polémique, c'est juste kaka pour nous informer les autres, bah, tout misusu, bah, na basi, les femmes. Boye pinza eloko mamo ya sali est-ce que eza vraiment eza ya motuya au perdre moi nanayo mais tu prends ton temps oye penzo vandi nga mama boye moi si ya papa boye apôtre boye na kaka ko informer na epe koluka eloko te na kaka ko informer bino ke non ngande mama ya nani est-ce que ça a des sens? Avant yo bima koya koluba il y a eu des gens au bazaki déjà parce que bayebi. Netinga maman bébé, je savais déjà que non, moi Denise et Aza moi na biologique ya maman Marie-Hélène ta normal nga na botami na famille oyo ya que non papa azaki na basi mibale. Je considère marâtre nanga pour ma mère. Pour maman nanga propre. Soki lelo azate yé. La preuve année que non nga babala nga boye pas ba pesa 4 super. Na 4 super ana D ya maman nanga D ya marâtre nanga parce que yépe ana vanda na ndaku na ye aliesanga asukulanga. Donc ma mère siko bo pesa ka batu ba intention nini bo pesa boya ko pesa batu ba biloko aboyi ko ya ko lobela batu eza nini na mwana ngo Delise tango akufi wana abandaki ko benga maman Marie-Hélène maman. Nzamba sunga biso ko bandeko
ba émission eza ebele ba analyse ba makambo ya kosala eza ebele ya kosala ba analyse sur ba biso basi makambo eza ebele mais réseau na biso onani communauté na biso toza na problème moko ya tose bazaka na makambo ebele ka ya mabe tant to koyana peut-être na option moko boya koloba ke no to bende kosala ba analyse moko ya ba mama ya banani ekotalema nango te topesi ba conseil ekotalema nango te. Parce que ceux qui nga nazalaka pembeni ya mama oyo ndenge nayebisi mama kobima kutu te. Et après, lorsque tu viens informer aux gens, et après, aux unis. Par contre, au côté moi zizani isusu, peut-être na papa ya mwana. Ma Marie-Hélène, elle est sans ignorer que non mwana na Délice Saki mwana na était. Mais a obokoli mwana vandina mwana parce que za mwana mobali na ye. Ce qui maman Marie-Hélène a bandaki konyoko la mwana na yo Délice lorsqu'elle était vivante. Maman, il fallait obima oya kolobake non. Maman Marie-Hélène azo nyoko ilanga mwana na za mwana na ngai. De son vivant, tu n'as rien foutu. Tu n'as rien informé aux gens. Na liwa ya mwana nde zobima. Mama silama. Franchement silama. Avant il y a ko informer batu déjà basaki basi ba yebi. Alors tant mieux ya ko vanda kimia. La grande famille, beau aimer pour partager. Beau aimer pour partager zanga wabino mama BBC, beau aimer pour partager tous allez belé wana pona Poutine na biso. Alors kandi na focus na ba film. Sorti à maman oyo, moi j'ai pas aimé. Nabi na oké vanda kimiate. Voilà, je vous aime bien la grande famille. Bisous, bye. Soyez pas comédie et bandoki. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais, tous à la fière, Yakoza la Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.